ba mama to fanda te bébé quoi Chaba Kasongo Shakira Beton oui chérie mon bébé oh la la bien Irène Masiandoki mon perso Osatiro ila takalia siange katana Nabituma basua yo bundisa ngai ya 5 ans Jamna bamana modele tina famia ibe Masiandoki ena koma kubanga o kwenye Amange wa mokosa Kelima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Abisana kwanza muna wa marange wa Kinel. Oh. C'est biloko nanga depuis na tinda. Bande ko nanga ngolo ba bazika biloko nanga te 6 mois yango papa. Biloni. Bilo ba kolu na tinda kiko. Ah. Mon atteint biloko ça fait 6 mois. Non, agence nango. Mais iko koma TV. Non. Rita na bilope leki nanga. Bota pe bato tinda biloko. Muto zo ba forme musicien, ala forme ndeza ba moko na studio, aboka ta mutu modi bangate. Mon frère. Rita. Leki nanga. Biso dans la côté des autres qui là ils ont chargé les lots tout ça le bureau que nous choisir quand on y a ça quand tu côté de la salle ils ont chargé le bureau de Angola fait 45 jours de 45 jours de commis il a fait combien d'années Angola Express Business International ah bon pour les aller au Tchèque en France et qui m'a mon Angola la conteneur peut direct 45 jours sur le bureau là on a ça sur le bureau sur sa voiture vraiment mais quel est le jour il y a Angola maman Antonio Miala mwana mobali ye wana na biso ko pe yaka rita yaka nangola za wana Angola normalement eza na palanka donc bana tu Angola ba yebiso komi kana palanka wana so komi na Mathieu komi normalement na hôpital na biso sanator kalaka oui ça bande komi na hôpital sanator okomi wana pembeni wana tona bara na biso Mathieu zaka wana bara Mathieu so komi na bara Mathieu tuna luka Rua Jota donc Jota ko bazo Jota donc so tuni kana rouage batutu bayebi déjà agence ezaka moko koto na palanka mobimba tutu bayebi agence ezaka moko Angola Express International Business bana Suisse bana Belgique bana Italie bana Angleterre numéro wana eza wana Londres oh no sabi kaza mwana Angola benga biso tokoya tokotinda biloko tozwa biloko to charger et ke na ba vacances a ozala très à l'aise na Luanda. Bonjour, bonsoir, Nabamouri Zignon, Soba Mesana Kolanda, Irène Masiandoki TV Identité ya Bundes, oh maman abino la cabino, kakaba histoire vraie, pour essa la bino bavre makasi, nabanda kunabino, partout bozali ndenge na lobaka nzambalola, apambola bino pour na patience, na fidélité, na confiance, ndenge bozelaka masolo ya Irène Masiandoki, essa la vraiment bien makasi. Yango to ebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout ba oh nano ba sabona na site te, bo s'abonner au site ya maman abino moi abetaka masolo ya solo abetaka aubergine te biso to sela ka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie partager vidéo s'abonner like ndenge kaka na lobaka nzamba lola akopambola bino to bandi ko pesa ba bonne fête na bandeko nyonso ba soutenaka mama Irène Masiandoki identité ya Bundes ebete li Pro Max tozo pesa bonne fête na ya Bea Zakari Tulumba mwasi kitoko pe taille mami la plus belle na katia Panama balobi ya prêtre Zakari vient na biso ya Bogar papa Zakari ba mère ve ba bonne fête bo fête kitoko na bana nyonso nzamba lola apambola couple na bino libota mobimba po bolamu eleki ebele ndenge kaka nazokende kopesa mama Lili Mwimba ya papa Oscar na kati ya France balobi couple moko respect mama Lili Mwimba ba mère ve na bino bonne fête bo fête kitoko na papa Oscar na bosanité moto na nzambe respect na mama Pasteur balobi mama Landu grande sœur propre ya Bea Zakari Tulumba na papa Zumbu nzamba lola azongisela bino ya mingi mabondeli na bino nyonso bosali po na biso na 2024 nzamba lola akanisela bino ya mingi koleka nzambe apambola couple pastoral balobi mama Grace Jael na papa Jenny na kati ya Bundes balobi kozana baya babondela mingi ezalaka vraiment lipamboli na libota po biso salaire nzambe etozwaka mama Grace nzamba lola apambola mama Grace na papa Jenny ba mère ve na bino bo fete kitoko bandeko nyonso partout bozali nzambe asala bino bolamu ba mourena ba moureuse mama Irène Masiandoki ayaka boy
ndenge kaka nazoya nazomona mama Cornelia mwana tele si mwasi ya tata Grâce Light Cosmétique bonne fête na yo na papa nzamba pambola mama na biso aselaka biso mafuta ya qualité balobi Grâce Light Cosmétique tovandi nango bambula ebele bandeko na nga nzambe apambola mama Cornelia nutadi la mwana tele si mwasi ya tata asali musala kitoko balobi na ne o topesi vraiment ba merci ebele po musala emonani na boutique Robot kolata kitoko tolati ba garantie ya 10 ans tolati ba section ya ba kombo nyonso pe tolati bilamba qualité pa ya mama Cornelia nutadi la mwana tele si mwasi ya tata balobi Grâce Light Cosmétique en tout cas nzamba lola apambola musala ekende toujours liboso bande konyoso bolanda kabiso mama Irène ayela kabino masolo ya solo to betaka aubergine te pondenge na betaka masolo na vandisaka sponsor officiel Betty la patronne moi celle qui mibali na mbongo na message kapesa bazolandanga wana pesi ba meilleur ve na sponsor officiel Betty la patronne mama bibi chez moi nzambi en direct de 00 BBC de moi-même, mais balobi BBC bibi chez moi nzambi, ba bonne fête na yo pourquoi pas na Naomi Mwenge copine na biologique, balobi ya makolomi laï de longue jambe moi sa kano ya tembe, na kata luton ya papa de Gaulle Naomi Mwenge. Tokendaka bon on a fifi tomo la japonaise maman na Erastine 4 fois yaya. Fifi tomo 4 fois yaya batika yo maman na Erastine na kata bundise. Ba mourina ba mourez na yaka boye. Lisola koloba ezali ya kobeta ezali. Lelo, lisola eza mulaite, yango ta unazoloba nazo benga bo vandiselanga Beatrice Lokilo na Mese Fils Lokilo bayoka lisolo pongande na obetango. Ba balinganga makasi Beatrice Lokilo na kati ya Londres. Ba murina ba murezi to na obeta bineza ndeko moko ya mobali. Asali AVC. AVC asali epesi pasi. Nde bandeko na ye babengi mama Irène Masiandoki. Pona kopesa bandeko ya mibali conseil. Tobunde na likambo o 2024 mobimba to beti masolo tolobeli yango mingi. Liso tozobeta bandeko na nga ndeko moko mwase mère naza na problème grand frère na biso auti ko sala AVC awa na France grand frère azalaki marié. Obetaka masolo mingi ya bandeko ya mibali bazokende Kinshasa kozwaka basi kuna mama Irène obeti yango presque année mobimba. Biso tozu problème na famille yango to bengi yo kolemba te continue toujours kopesa kaka ba conseil ndeko na biso ya mobali azalaki marié awa mama Irène azalaki na mwasi na bana bazwaki kaka be compréhension ndenge zaka na couple na bango libala ekufaki tango libala ekufi to yoka ke grand frère azu mwasi moko na Kinshasa ake Kinshasa abalaki mwana mwasi wana vraiment na mbongo akomaki siko kobunda mwasi ne aya basala vie na bango awa na France parce que tikalaki ye moko azalaki su na mwasi te. Mama Irène grand frère bundi aye kosala ki mwasi ne azu visa aya poto na nzela ya Portugal. Mais destination eza France azo epa ya mobile na ye. Mama Irène mwasi ata akoma na Portugal akutamaki na ba problème deka kezala réparer bakangaki ye. Tango bakangi mwana mwasi wana na nzela ndenga azo ya pa mobile na ye libala esali ke fallait abwaka na ye kuna asenga ngunda. Apparemment mutaseleke mikanda makambo akomplikaki ye makasi. Ndeka tulobaka epare ndenge toyokaki babi visa na epare ezalaki ya moniato. Visa na ezalaki ya faux. Po bandaki liboso akende nzela ya Espagne. Espagne et Portugal ezalaki makambo ebele. Ganka asalaki makambo so asema ndenge ni toyebi te. Metango bakangaki mwana mwasi abengaki mobali batiaki kuna na détention na bango. Mobali akotisaki mwasi esprit ki abwaka ngunda. Mwasa grand frère abwakaki ngunda. Tango mwasa grand frère abwakaki ngunda nzamba yeko sungake na ngundo ya abwakaki kuna bapesie mukanda. Mwana mwasi wana azana mukanda na kati ya Portugal azwa mukanda banda aya na Portugal. Mobala yebisie yaka siko France lokwa sozwa mukanda kuna mwasi banda aya mama Irène azobeta 6 mois na Portugal. Alingi ko yate. Alingi ko ya libala talobi atikali na ye na Portugal akoya na ye France te. Grand frère bandi ko bunda na mwasi yo bande ko uta Kinshasa ozoya destination zaki France posi na bala na Congo. Yaka libala na mwasi lobi akoya te ba yebisie poto ezande mukanda. Lokola bwaki ngunda na Portugal azu mukanda na ye bapesi esika kitoko na Portugal akoya na ete. Batu bayebisie na ndako bapesi na Portugal na France akozwa ngo te. Bayebisie France eza poto ya mabe. Portugal eza bien. Ya préféré na Portugal amoni Portugal eza bien. Ba mourena ba mourezi moi sa uti Kongo Kinshasa ye.
nana moni France te, nana moni Belgique te, nana moni poto mon côté, mais alobi qui a préféré poto ya Portugal, ba bine que Portugal eza kitoko koleka France. Ndenge batu ba yebisi akoya na lisusu te. Grand frère bandi ko peta, bandi ko bunda bunda. Soki benga mo na zo ya Portugal, yo bande ko ya libala. Grand frère bandi ko menacer moi c'est lobi ya ko ya te. Na poto soko koma mutu nyeso lukaka mukanda. Botala moi so oti Congo nana komi kutu France te. Mais si ba côté esprit ya mukanda, nanya zo yebise makambo bande ko bazaka na France, ba cousine ya Londres, ba binongo zu mukanda na Portugal, vanda na yokuna. Donc moi ça bomi na libala me ba pese lembo libala na Kinshasa. Bande ko mibali bolanda liso na bokebi. Basi mingi bazo linga bino na Afrique, bazo linga bino po bo utaka poto bo mataka avion. Yaya. Na midela bilongi na bino na ba makaba defo bozana ngo yaya bande ko mibali. Bo mitsa na place na bino moko. Mwasi ya boye, soki na linge na Congo na zaika na Kinshasa on nga ko linganga, poste non liso babi mwana mwasi ya azaki nanu. Moins âgé par rapport à viewana azalaki mwana mukie azalaki mwasi kitoko munya azalaki komona ke mwana mobali o na mwasi ayiko luka na Kinshasa bakovanda ka te soki mwasi ayepoto famille dede akoloba biloko moko ya bongo mwana mwasi alobi akoya te eloko esali quand frère pasi poto bengo pesa bandeko mibali conseil abengi ba parents ya mwasi na Kinshasa esika balelaki mwasi yoka langage ya papa bokilo papa aboti mwana alobi na papa tika mwana sala vie na ekuna banda mwana nga ke isi mwa yango mwana nga lobozo tia ekimia te ozobenga ayaka ke sika yoza na France papa yo ebite ke mboka na bino soko komenge siko niati opeti makole pesa melio mwana niati na Portugal azu mukanda se ke sika na mabelwana epesa melio yo kolongo siko zato ke na Portugal ovanda sika moko na mwasi na yo fuka mwana nga esika yo zali mama Irene epesi pasi grand frère na France asalaka azana mukanda ya libera taza même pas na 10 ans azana mukanda normal akolongwa France ke va na Portugal na ndenge ni mama Irene yende mwasi babala kifa uta Kinshasa ayande France aleki na Portugal nzamba sele grâce azu mukanda to pesi bango idée ba mourir na ba mauvaise mobale yata na Portugal to mwasi na France bo luka bo bala na ta mwasi lobi jamais ya okovanda na France ité aza bien na Portugal mama Irene mutu na va na France ité ma yini France botala makambo nana moni ata France ité si ayini France abia ko ya France ité Portugal les a bien azova na ba condition na ile azu mukanda na ye poto eza mukanda esiko commission mukanda pese ba négligera mukanda te balobi te ko tika mukanda no mais quand même boba na moi ça lobi alingi te ceux qui m'ont bala ke va na Portugal te pas ko ya na France ité bande ko nanga grand fois comment ko se déranger na situation moi si banda ya zobeta 6 mois na Portugal bolanda lisolo grand frère bandi ba souci abenga famille mwasi mama Irene famille mwasi bazo côté la mwana bango famille na biso grand frère koloba nini parce que grand frère pas panzali ba na poto ye mutasala ki bêtise mama Irene kaka mwana mwasi azo ya wana mama Irene to yeko yoka masolo ke babanda kana bango na vie pare banda kala ezali histoire e panza mariage na bango mwana mwasi wana balobi aza mwana muki par rapport à vie balobi aza très joli ya mwana mama Irene pesa bande kwa mibali conseil amour eza na âge te mais bande kwa mibali boza na plus de 50 ans bozo kende Afrique bala bana ba 30 ans boza na bekara ba 25 ans d'âge na basi bozo kende kozwa ba papa bo meka ko réfléchir ba ko boma bino boko kufa mama Irene ekara vie na mwasi ne eza mulai to boyite amour ezaka na âge te mais quand même faut bo raisonner yo papa za na 60 ans 70 ans okezo mwasi mo na 30 ans 35 ans o azana en énergie ozo même mwasi mo na 28 ans 29 ans ozo lukanini yango moni ba raison ba vie bazo sala ba AVC mama Irene ya na biso azaki déjà sa koli mwana mwasi ko na masola za na mwana muki par rapport à vie na biso aza donc gêne makasi et sali que compréhension koti mama Irene tolal tolamuki ba bengi biso via sala AVC via vandara ye moko na ndako mama Irene nzamba za bolingo via ke ko sala AVC place à musala mais Irene soki zaki na kati ndako nembe siko to beta histoire mususu toza bato to bandi ko landa depuis kala mama Irene pesa conseil na bande ko na biso mibali to pekisi bino te boke ko bala basi na Kinshasa mo mana poto po basi poto baza mabe oui to ndimi pe to accepter basi poto toza ben poli toza salite to ebi ko lamba te oui to accepter ba défaut da biso nyonso mutazangi défaut azate mais bino motombo ke kozo ba engagement na Congo botala kape âge mama Irene kara âge ezalaki mulai mutu nyonso amona ki mwana mwasi anta ovia kende ko bale na famille na Kinshasa ba ki po ani vie ko linga mwana mwasi oyo mwana mwasi aza shosho aza nzunzu est-ce que na vie na poto ba ko vanda et puis bande kambelo ko bozo bosana kana vie na bino
bolingi basi ya poto te baza bempoli baza bateti ozoke kozala Kinshasa soka komi kana poto asali inani automatique tokomi ndenge moko tokomi biso nsu basi ya poto akokopie pe ka bizeli na biso bempoli yango soko oza na empoli oza na teti no na ndako papa po éviter AVC lite ko éduquer teti na ona empoli no mesana nango na minute omerani vie asali AVC vie akabwani katikati tooti kotala eta ya vie eza critique ndenge bato bazo fêter mama irani vie azo fêter malamu te tango komi na mois de décembre na début vie bandi ko bonde la mwasi yaka ne fils ka tato fêter awa ngana komi ko bela tension ezo matanga mwasi lobi nani akoya mwasi lobi akoya te mwasi lobi yako ya France te akoya ko lukani ceux qui vient dingi yenda ke kovanda na Portugal ba mourir na ba mourir bota la basi bande ko bazo ke koba na Kinshasa et puis famille ya mwasi mutazo soutenir vie azate ezo mona na ke babali ce qui vient pona poto bango nyos baza pour moi na bango yoka langage papa bokilo bible lobi yango esiko tie makona epesa melio mwana na makona epesa meli na Portugal papa tika ko ambete mwana e poto sikozo compliqué via mwana komona mwana Portugal mwana za na malamu mwana sona autaki Congo te po ya kovanda na Portugal. Po aza na makoke ko ya ko fete meme awa na France azongi pe Portugal. Ba soli ata na mobali mais alingi ata ko ya ko swana mobali apamba te. Ba mourir na ba mourir botala likamba soma. Likamba pasi ndeko mobali sali crise ya AVC. Bande kona basi ba mama to bandi ko landa o banda kala. Pesa conseil na mibali bazoki kobala basi na poto to pekisi na Kinshasa disons to pekisi bino te eza droit na bino soki na mwasi awe simbite mwasi aza teti salite impoli le mabeli bo munene ba défense ko mona mwasi na yo soko lobo tikie oza na faute te eza droit na bolingo ba force raté mais tant ozokende kolinga mwasi na Kinshasa meka ko réfléchir bien meka ko réfléchir bien parce que boezo sala pasi to botami na bande kwa mibali yozo kende kozwa mwasi bozane car ya 25 ans ata yo moko ndeko na mobali ya 30 ans yo za déjà na 70 ans quelque chose moi si y a 35 ans papa yo déjà ben énergie ba physique comme ko sauter yo ben énergie comme moins yo soko melima olie ba tungula ba pic maintenant na ba tangwisa ba pic maintenant ndeko nanga oko se retrouver te sko moi so za na énergie beli tanga so supporter ba faiblesse to na Kinshasa ye boule neza fa koma na poto moi sa komi Portugal abomi libala partir à Portugal bia ko ya na France te France eza poto mabe ya yo ka France banda ko eza na mike bandi ko critiquer France ezali rêve ya mutu nyoso na Kinshasa ya mona Tour Eiffel ya lingi yango te ba mourir na ba mourir oko lokate ndeko mobala sali crise à AVC na profité na ebisa bino ha toza mwana biso na kati Allemagne aoteke la biso tanga wisa ba pikme na matungula ba pikme bo benga mama iranium tona poma hémorroïde tension diabète outiko si sa cancer ko hésiter te benga biso masoleza na kati Allemagne aussi pila ba mourir na ba mourir to komi ko chiter na biso ezali conseil na bande kwa mibali faut éviter toza na ba ya mibali tozobota bana mibali ça fait mal comme na ba papa bazo kenda avant bazo tika biso ba AVC zo sala monsieur zo la buzoba ezo za la buzoba faut bo réfléchir bien yango bande ko ba merani beta lisolo pesa bande kwa mibali conseil nzamba lola pambola bino apesa bino makasi tango zo sala choix au bomi première république ok ça la deuxième république na onde konanga il faut réfléchir bien ezala mwasi topé mobali et puis si pas si ndeko beng si mwasi belambongo kolongwa Kinshasa Portugal destination et à France moi ça boyi na ça fait 6 mois moi ça na Portugal azum mukanda lingi na France cité alingi ne pese sur libalate fait un mois si nyonso bazana ba contre mobile babi moi na bangazu mukanda poto mukanda avant dans la Portugal souci banjo sala vie tension bandi ko mata vie le lovie na biso asali AVC et puis si pas si et puis si mawa nzamba pambola bande ko nyonso bolandaka mama irani biso c'est la ka proverbe 19:20 tozo connaît toujours ko pese bino ba conseil to pese yango trop na 2024 mais je crois to kota na ngoti na 2025 parce que makambo ezali bongo te fatu sene la sénégalaise balobi boss balobi bangonde bakolo boutique fils fashion na kati ya Kinshasa pib elekaki pa na biso mama ozali bumunene ko sa bebel te kende ko somba gen ya kitoko ozo lata ezo kitiso ba graisse ozo za traitement papa libumunene benga biso totala logo na émission na biso ko mona boutique fils fashion o kende kuno kutana ye moko mwasi kitoko fatu sene la sénégalaise na profiter na pesa ba meilleur ve balobi mwasi olete so mayaka ya kitoko ya mayaka ya qualité na l'enquête babi mwasi nde mayaka ya propre en direct de Sénégal balobi bo umela musala kitoko na bande ko nyonso to pesi ba meilleur ve na mama Sylvie Mwanzaka na kati ya Kinshasa restaurant Sipe Auburn bo fete kitoko
chaque samedi dimanche balobi buffet africaine kolia kitoko na bosani te na pesi ba meilleur na ya Sylvie Bongo nzamba lola abatela yo ba meilleur bonne fête dans au fête kitoko ya baleki ya Sylvie Bongo balobi umela ba murena ba mureze tozo kende bongo na emo code mboka ya Willy Musheni code de mondial papa social ba meilleur na yo babi mutambongo amuninga na TV na nga Simon Kibukidi na kati ya Luanda bana Luanda nzamba lola apambola bino bo fête kitoko soki mwana motazongi te Jésus Christ de Nazareth tokutani pona kobeta masolo ya solo awa elekaka te biso Bergine atelemaka te solo na solo ye moko identité ya Bundes Irene Masiando ki mwasi tika masolo na YouTube na défaut mwasi afingaka te mwasi asola kitoko ezanga bino bolekinga na kofinga menga na leki bino ne beteli o Pro Max tokutani mbala sima ba meilleur na bino ba bonne fête na noko desho denar noko bana ba bino ko akanga YouTube asimba na maboko ezalaka yo desho denar na kati ya Panama musala kitoko félicitations na desho denar balobi année mobimba 2024 abeti masolo kitoko apesi ba témoignage bien en tout cas desho denar en tout cas ba bisou belé noko desho denar noko bana ba meilleur veno fête kitoko na famille mobimba na bosante cœur sensible TV moi ça tika boté na défaut na YouTube na ta ezalaka yo cœur sensible TV ba meilleur vena yo ndako mobimba na bana na lingaka bino makasi cœur sensible TV nzamba bomba bino tokutani mbala sima soki mwana motazongi tela na lobi bisou bye bye. Ah, merci beaucoup. La deuxième fois, c'est gentil. Ok, je vous en prie, merci. Ah, deuxième. Yango quand même na monya esenga bien makasi ko tala ka qualité minisa la faute non le passe la commissaire est bien makasi bonjour ça va soyez le bienvenu merci beaucoup et on a tous les vidéos bana na scène na bino luka fils fashion était ka luka qualité là qui sont na bino musique bana na robe dans a tout tanti mona sala ki singa on a eu mata a ko na bana blonde ça peut ça adresse na bino bienvenue. Alors, dans la boutique lingerie Fils Fashion, en face il y a Shopping Mall, Galeria Mall, le nouveau bâtiment. À niveau 2, local S17, avenue Lukusa, commune de la Gombe. Ah, vous appelez ce que vous avez bien, c'est que vous avez ma casse. Ma chérie, on a pour les dégâts. Vous avez bien la qualité parce que là, pour ça, tu as rencontré une bosse, une déjà les autres classes. Bana Europe, bana kini bakosaka ngo te. Ndenge bozomona ba sous-vêtements biloko ya sexy o nazola kisabino eza na Kinshasa. Fils Fashion ememeli biso poto na kati ya Kinshasa. Na adresse o bozomona ndeko nanga ozana poso somba sous-vêtements ya kano gene. Collant et loko nyoso za nango besoin eza na Fils Fashion. Toza pe na biloko ya ba papa ba sengle kitoko ndenge kaka bozomona pona kolatela ba veste. Papa oza libumu mwa munene. Olingi sengle pesa yo forme na mwa libumu. Benga yaka na Fils Fashion adresse yangwana libumu zo mwa forme chemise evanda po esala bien. Ya ba papa yango toza pe na biloko ya bana ya kitoko nyoso kaka na kati ya Fils Fashion na kati ya Kinshasa. Toza pe na ba cravate ndenge bozomona ya kitoko ya ba marque ya propre. Tozana ba parfum marque Zara balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu boya ko découvrir makambu ya solo makambo Bergine ezate. Tozana ba chaussettes ya qualité ndenge kaka bozomona boya ebele Fils Fashion na prix ya bien okolata na kipoto na kilelo. Bino pe ba mama boya botala biloko pona basi pona kobongisa intime na biso. Tozana biloko na biso ya kosokolela nzoto. Tozana ba vernis tozana ba rouge à lèvres biloko kitoko pona basi to bosana te ba mama na ba papa tozape na ba produit na biso ya kosokolela din ba chaussures ya din to pe ba sac ya din mama Irene Simbi ezali juste pona koyebisa ba mama moi fraîcheur na monoko bana kini balobi déodorant ya monoko deo ya monoko bongo te
Fils Fashion umela balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu tozapo na bino boya ebele boso ba mayaka ya kitoko yango balobi ya qualité ya propre o ba mayaka pamba te bosombaka na balabala te balobi oyo en direct de